Eh! Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla! Le monde part en couille! Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bonne fête, joyeux Noël à vous déjà en avance. Tout ça déjà na fin, j'espère que tout baza na joie ya kokutana na papelo mato ya koyoka ba nouvelle nenge ezokende, c'est-à-dire lobi nenge masole kendaki bomona ki faire gola. Alors la question qui se pose, batebele ba mituna la question ba me balobakaze, est-ce que Fally Ipupa ko répondre faire gola na batire oyo? A répondre, et quelqu'un m'a dit, papa Loma, yo ebi que tu à ça la première soin-il et l'eau. Azwa réponse c'était bon gars na baba njira mike on a ko sa réponse et pour c'est-à-dire les padres azoluka conflit ou bien azoluka guerre moko ezala ye, donc dans imagination na ye azo kanisa ke histoire ya Tupac na Biggie ezala na kati ya Congo entre ye na Fally Ipupa batire ke ye zongi Fally Ipupa be grand prêtre nenga zakara na kati ya kuzo lobike opesa makambo te alingi kopesa makambo te, donc alingi koloba te alobi non wifi. Est-ce que service à non wifi za continue ou bien comment? Et logo za mituna nangwana, c'est-à-dire faire na bagolwa na ye baza toujours ndenge moko, tel père tel fils lobi to talaki concert ndenge lekaki. Bon concert ngo en fait ezalaki pe na ndenge ya mabete batire ngo ezalaka na ona musique poto mona ki pe kala ba image moko ezoko circuler na réseaux sociaux. Et Fally na kati ya fiki naza koyemba public peza ko attaquer côté mususu côté affaire. Bon wana ezalaki public ezako mais affaire et comme moi ja et comme oluka azoluka guerre moko ezala vraiment, donc c'est-à-dire faire na image na ye aza toujours na idéologie ya kala ya entre JB Mpiana na Wenge na Ranson, peut-être amonaka ndenge wana ndenge ya omonela, mais public a Fally, je pense parce que mon est ndengwana te public a Fally va comme ko penser musique ba comme ko bete karana niveau moko, c'est-à-dire division zo bete zo ko kanana ya Fally te ba moni que fois quitter la deuxième division, c'est-à-dire il faut soit héritier baba na ko sala ba guerre wana eza ko sala bien bo moni ndeni boti la biso commenter ce qui guerre ngo ya faire kona na Fally Ipupa bozomo nango kende bien ezokende ndenge nini, est-ce que guerre ezali faire gola azako forcing azako sala ya guerre, est-ce que eza bien, est-ce que ya ko s'en sortir et qu'on peut essayer vraiment makambo bien comment? Bon oyebini chacun a son opinion na ye mutina mutalo banenge nini yazo omonela makambo, c'est-à-dire biso to tiki clavier pana bino injure te insulte te tika commentaire na yo argumenter ndenge yo zomonela makambo ndenge eza okende oza congolais eza musique ya Congo ezalaka tomonaki pe kala esalamaki lelo pe zongi soki ezali ndenge ezokende toyoka nano ba ide na bino après tokozongela bino na kati ya live ndenge ka live ekendaka ke zongi po topanza nteke ndenge masolo kende, sinon botika la kitoko ezalaki l'homme signature le vieux père na bino tokos.